députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona député boko limbisa lelo to côté libino na retard ba msusu basi balali ba o bazana ba zone lokola les États-Unis d'Amérique bozana na moi et ceux qui sont au Canada ba msusu bazana France basi balali na bango Belgique boko limbisa boko tala biso talobi na tongo problème ezati nous sommes obligés de vous revenir. Fini la plaidoirie. L'instruction plutôt dans le dossier Kabunda Jean-Marc. Place à l'instruction. La table ronde sur l'état des sièges, pour l'évaluation de l'état des sièges, ouverte aujourd'hui même. On a Kinshasa par l'échelle de l'État. Place à la polémique. Masolona député, grande actualité, c'est la rencontre avec les personnes vulnérables. Et tout ça qui vient que les 14, ça va chauffer, ça va danser, ça va barder dans tous les sens. De Eliezer Aliembongo ya handicapé. Voilà ce que les adversaires retiennent. Mais bao bazo talabiso bazo monake notre rêve est Kotisami. Et nous sommes obligés d'accomplir ça. Voilà les quelques points où toko solo na bino toko mela na bisote hein. Toko mela bisote peut-être que beaucoup de temps beaucoup zango pour na peut-être koyoka ba discours comment ça a été. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Azala, qui n'a parlé du peuple Lilo. A Fongoli table ronde sur Makambu ya état de siège pour qu'il va évaluer. Bata la nengeni ne tamboli. Corneille nanga lobie za échec. Ba o ba lobie loko ezate. Ainsi de suite. Mais bango bazali ko évaluer. Ba msusu ba accuser le Mineta Mbusa Nyamwisi qui a l'inga déstabiliser programme o basala qui a désarmement et réinsertion, il y a des groupes armés, ainsi de suite. Donc, place na kachaba polémique. Tout ça qu'on a été. Mais moi, je comprends seulement une chose. Quand M. Tambo a l'obaka en Assemblée nationale, a l'obi cette session, il y a mars, tu privilégié aspect sécuritaire, parce que la situation à l'Est, c'est une guerre d'agression. Ce n'est pas une rébellion. Les gens n'ont pas compris. Va traiter ministre et à glissement. Mais ce que moi aussi je comprends, c'est la voie à commettre fin à l'état de siège parce que la Constitution dit ceci. Bakoti organiser ma ponomité tangu mboka isa na état de siège ou bien à état d'urgence. C'est la Constitution qui le dit. Comme nous parlons de la Constitution, on va parler de la question au bisoto sali lelo. Nous avons l'article 49 de la Constitution. Et Zolobelaba, personne vulnérable. Et nous, aujourd'hui, en tant que Batu, dans le cadre de Pesa Moninga Sourire, ce qui s'en déconayo, nous nous sommes battus, pas pour la première fois. Ndenge to salaka salaka. Nalobia, ndenge to salaka salaka. Parce que c'est le cœur qui donne. Toujours la solidarité, communauté ou popularité. C'est parce que Moutema Nabiso Tinda Kabiso Nengwan. Il y a l'élo ezalaki spécial. Pesa Moninga Sourire. Tozaki na terrain au calme, je le disais, beaucoup na Kinshasa ba pano etondi. Il fallait, en dehors de la politique et tout ça, tout le monde. Je dois dire merci à la distinguée première dame. Merci sincèrement. Je dois dire merci à toutes les personnes vivant avec handicap. Nazo pesa bino ya bino yangoy. Na ligne faire vivre bino ce qu'a été la journée. Yes, ingénieur Madia, c'est ça, Kota,
Ingénieur Madia. Pesa. Salah Burkina sana pesa na yawa. Pesa. Ingénieur Madia.
Voilà. On a d'abord ambiance à Pamba. On a ambiance. Discours. Vous avez vu les femmes militaires. Personnes vivant avec handicap. À Bango. Musiciens ensemble. À Bango. Je dois saluer. Batunion va contribuer. Je dois aussi dire merci à tous les hommes de Dieu. Merci même aux religieuses. Pour que bana misusu bakoka kozala na bacentre bisika bango na ba orphelinat na bango. Merci beaucoup. J'ai dit merci à tous ceux qui étaient là. Merci à Njama Makanda Werason qui m'a honoré parmi les quelques musiciens ba yesa jinga kebakoya. Mais Njama Makanda Werason m'a honoré. Roi de la forêt ya yango. Famille pèse à la Kandengwa. Mais vous allez constater l'absence officielle de Tobengaki. Le ministre comme mon président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampuanga, a été. Comme on a invitation, comment qui était arrivé na lobby papa. Boya to se qui sabaninga. C'est ça la différence entre la politique et toujours salana aser, le pouvoir de l'amour et l'amour du pouvoir. Batouana ba personne vivant avec handicap. Bazakuna. Il y a eu quelques discours, mais awalelo na pourquoi on a zoté la binoka mibal. Il y a M. Tambwe, villageois de son état. Naya distingué première dame. Ce qui beaucoup zoanini nakati, je ne sais pas. Place au discours. Les mots me manquent pour vous dire sincèrement merci en ces jours. Maloba ezo zanganga pambate, j'ai rêvé ces jours. Maman, j'ai rêvé ces jours pour na yo komona batu oyo babwa kama na société. J'ai rêvé ce jour, maman, parce que Ezabatu Bazala condamné sans que ba jugé bango. Ebele na bango ndengo komona bango wana baya mokili déjà na mandat d'amener na bango ya kede ke babotami batindi bango na ba prison. Distinguée première dame, Nazolo bango pambate parce que na culture na biso. Surtout na Congo, kobota mamouane avec handicap ezali babe. Ebele baboma mabala. Na kati na bango maman, ezana mwana moko. Mwana wana zali boso wana parmi bana tozwa en charge. Avant di place wana. Kombo na ye Gedalia. Azo porté kombo ya mwana nanga Gedali. Oyo pe azana structure na ye babengi. Nous vous aimons. Mwana wana tango abotami
papa na maman bazaki na likambute. Du fait que moi na botami avec handicap, papa ya mwana atinda maman na vacances, maman zonga lisusu te libali kufa. Aloba ke ngai na kobota mwela te. Ba personne vivant avec handicap, maman. Mwana soki abotami aza prisonnier ya libela. Soki bapa ya baye il faut babomba ye na chambre. Tangu baninga na ye bazo sakana yaza na droit kobima te. Mwana nzwaka éducation na école yaza na droit kotanga te. Elamba bakosombela ye te parce que balata ke lamba pour que batu bamona ye bamona ka ye te tina ya elamba ezate. Alors que bana wana maman bango te mutu basenga nzambe babota ma personne vivant avec handicap. Ba misusu pe ba comment handicapé à travers le maladie. Mutu abota mana ye malamu maladie ezuye a commis personne vivant avec handicap. Ce qui a commis et commis le kola mokili ezochola ye balobi eza masumu na ye mwana wana ya muke asalini. Ba misusu pe bazo handicap à travers les accidents. Yangonga na lobaka na batu, toute personne qui se considère valide, c'est une personne vivant avec handicap en téléchargement. Et koti kozala ndenge to kotambola na mituka osali accident okatani makolo comme une personne vivant avec handicap. Ba moto ezali ko créer autant de ces personnes là maman. Ndengo zomona bango wana bavandi batu soti omoni to pesa asbel na biso pesa moninga sourire za pambate. Batu ebele bakanisa kake ba personne vivant avec handicap bazaka batu akanda bazaka batu abitumba. Mais mokile pesa bango opportunité ya kosekate. Mutu abotanya za na prison. Famille na ye sundoli ye. Lelo socho ke na ba centre o bango bazo vivre. O kondimate maman. Bazo lala na ba carton. Banda kuwana bintse kwa etonda. Bazana droite ya ko vivre batoni. Na sina moni ba mususu autant de personnes ba vivre 14 ans na centre bazaliawa toilette ezalakate maman. Papa bako sokola mai na 1h du matin parce que bazo sokola libanda. Maman bako sokola na 4h du matin. Toilette na bango bako sala na ba cantine. Maman ce sont le resté. Alors que ba mususu bazana ba famille aw. Yango soti bomona ka des fois ces personnes qui baza brutal, eza brutalité te. Ezaka koloba na bino ke bota la ke pe biso tozape bato lokola bino. À ce jour, maman, ce qui n'a lobby, nous avons malobeza pambate. Bazabatu bazalaki kondimate que la distinga kokati kotika ya ye misala aya pe kokutana na bangote. Je dois vous dire sincèrement merci maman pour le temps oyo disposé pour na koya komona bandeko. Parce que lelo ekozala jour historique. Parce que bazalaki kondimate que bakokati kozala honoré par votre présence. Naebi mutu amokila kosilisa pasi ya mutu te. Mais présence na yo ezo consoler bango. Maman nyonso batu bamonaka lokola ba personne vivant avec handicap bazaba voyou bazaka nazalaka na bango mikolo nyonso. Revendication na bango ezalaka moko. Bota la pe biso tozaba to lokola bino. Pour preuve maman lelo oko découvrir bango. Tango kobeta mwa turo komona batala bazalaka nango. Mutu akozanga makolo me azangi mutu te. Mutu akozanga maboko me azangi mutu te. Mais nous devons exploiter chacun na oyo etikali na nzoto na ye. Eloko toko senga yango wana maman. Lelo en dépit de l'article 49 de la Constitution na biso. Oyo pesa bango ba droit bazala traité. Le problème n'est pas de loi. Le problème est ya ko appliquer yango. Oyo tozo koma kaka. Mais nani azo respecter yango. Ba uti kolobao. Ndenge nini akomata. Papa oyo pona amatesika wana tome miye to tombo lié. Ils sont privés de beaucoup de choses. Même la loi que nous avons votée. Je suis parlementaire maman. Et la loi correspond à besoin ya bandeko.
pamba te ezalwa tosaleli bato ya français alors que ebele na bango batindaka bango na classe D. Lelo nakosenga eloko moko bazosenga lokola barata ndenge nini ya kozwa ata bédication ba formation na bomwana soki mécanisme mususu ya ko récupérer bango à travers les centres, à travers les formations pour que bazal indépendant. Pour ça na bango ezatoka belaka bango mikolo nyonso te. Parce que soki topesi lelo lobi tokopesa te maman. Pour ça na bango ezaya ke bango pe bazwa kata mwa muke muke baliesaka bana na bango baliesaka pe mabota na bango. Maman na sima ya batu oyo bien que bango baza ba prisonnier mususu pe baza na sima bana na bango baza condamné ya ke bakotanga pete baza musala na bango komemaka baboti na bango pour que basenga alors que mutu soki atangisi mwana na ye un jour mwana na ye wana kozwa ye en charge pas seulement que la condamnation za ya bango et que même tina bana na bango yango toko senga maman soki une politique, ça ne relève pas de votre compétence. Yote mutoko sala yango, to senga kamikolo nyonso en commençant par biso ba parlementaire, ya ke to tia mécanisme ya ke même quota ya ke bato yo bazwa kamusala dans chaque société même pour 5% ya ba agent. Eza bo senga parce que nga na mitunaka pona ko classer ba biloko na supermarché, il faut ka kotango za la licencier. Maman, lokola na lignina sukisa, mais na lignina funda quand même bao. Nazo funda bino. Nazo funda bino pa maman. Maman ndego zo mwana wana banyokola kanga. Ya liboso babota ka maman. Soki baba ndiko bota. Mikolo nyonso ndeko Eliezer mwasi nanga boti. Ndeko Eliezer na bota kina kangami awo. Nazo funda bino lisusu. Maman, neko zo mwana bango wana. Soki opusani pembeni okotala. Tongo. Bakocha bote. Babimelinga na ndaku. Oya basi wana. Poke bako isanga. Ata yomo. Siko muteme koma kobeta ngai na balandika peto na tika. Ngai na kofunda bino. Nalimbisi bino kaka bozo seksanga lisusu lokola master na bino boke baka na bino mbala suka mama nengo zo mona bango wana tongo na ndaku na tiki kaka na tiki siko tango walingi bakwesanga mama na pikle siko ba bote tala lelo mutu nyonso alingi asala nga biso na lobi sans effet oyo eza tentation bazo sekisanga ye voilà nasukisi wana maman nalingi na remercier quand même les hommes de Dieu oyo baye konore biso nakoki koyebisa bino maman que na invitaki les officiels ebele baboyi konore bango bakosala nini na bapersonne vulnérable. Mais les hommes de Dieu nous ont honorés. Tozana, papa Walesa, évangéliste Kabundi Walesa, que je dis merci. Nazo pesa merci. Na apôtre Ogi Mwimpe, oyaye honoré Pebiso. Nazo pesa merci. Na apôtre William Tindwa Clovis, oyazakati na bisoawa. Merci beaucoup na papa Gilles Bumba. Oyo azana simakuna bayaki na maman. Tozo pesa merci na pasteur Cédric Lukusa. Oyo azakati na biso. Merci beaucoup na révérend Kennedy Mukendi qui est aussi au milieu de nous. Merci na révérend pasteur Cédric Lukusa. Oyo ayepe honoré biso. Je dois vous dire sincèrement merci. Mes remerciements aussi s'adressent aux personnalités. Je dois remercier le couple Lemba Mbongo, Oyo Boyebi Papa Christian Yewana. Je dois dire merci
na l'artiste Oyo Boyebi, Ndiama Makanda Werason, le roi de la forêt. Oyo Tobenga Kipe, Bangomo et Belé n'a évité ceux qui vont se contre-temps. Je dois lui dire sincèrement merci. Maman, je dois dire merci na Solidaire Optique. Et ça une structure. Et t'as la Gamakamba Misu et Sunga Kape Biso. Et puis Yape Kosunga ba Congolais. Je dois dire merci Nabao va soutenir Biso en action Oyo. Je dois remercier Braliman. Je ne sais pas si le DG est là sur place parce qu'il a été invité. Je dois remercier les responsables et à Food Life qui nous ont soutenus dans l'organisation et la manifestation Oyo. Jérôme Sekana. Je dois vous remercier tous, chers invités. Ceux qui n'ont pas dit qu'autant Moko, Bokolimbi Sangai, Tan, ya Maman, Isamu Kouse. Je dois vous remercier sincèrement pour la présence Nabino. Distinguée première dame, Naliga Kipena remercier personnellement les épouses militaires. Ope Baya Kipe Konore Biso. Bayemba Kavanke Oya. Je dois les remercier sincèrement. Et tous les artistes, je parle de tous les artistes, Baya Kipona Koprete, ainsi que les hommes des médias qui sont venus nous honorer. Je vous remercie sincèrement. Nakosu Kisa Nakolo Baboy. Bande Koyo Bomani Bavandi, message na Bango Zamoko. Bota la Kape Biso, Tozaba Tuloko Labino. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Maloba ya mese tambwe onga na lobi. Nalinga tina bimisa biloko ebele mais na stoppé. Batouana rejeté par le membre de leur famille. Parce que mutupona azo éducation. Azo kango na ndaku. Ndaku ya kopesa éducation. Baboy kopesa ye. Bakomisie prisonnier. Soki azwi kunate akozwa na école. École peut placer à kokendi. Ezate bakotinda ye na école te. Akovanda na ndaku. Yaza akobomba na ndaku. Prisonnier akotanga ndenge nini. Place mususu bazwa éducation eza na église. Église babenga kabango bandoki. Rejeté par la société. Nde yango bomoni ata bakonzi biso to bengaki. Importance ezate. Bakosala nini na bamwele. C'est compliqué la société. C'est compliqué. Nassima ya discours na biso c'est la distinguée première dame qui s'est exprimée. Ba maman, batata, bilenge mbote na bino. Mbote lisusu. Nazala esengo mingi ya kozala esiko na mokola lelo. Esalinga esengo makasi. Nakobanda d'abord nakosenga bolimbisi. Bolimbisi po ete naloba na sala activité moko na binote. Na 4 ans oyo tokutani vraiment te na bino bolimbisa ngai. Molobeli na bino ndeko Eliezer asi asenga ngai mbala ebele tosala réunion na bino mais ntango ezako pesa te me mbala nakomisi nzambe po ete ekokisami. Eza ya liboso pe j'espère eza ya suka te. Napesi bino lisusu message ya mokonzi ya mboka ayebaki ke nazoya alobi napesa bino mbote ebele po ye mpe lokola ngai nano asali vraiment activité na bino te amoni mpe bino te ya solo akanisaki bino nakotia quand même kopesa bino ministère na gouvernement na ye mpe kotala bino nayoka mpe namona oyo bosalaka comme activité mpe nayeba ndenge nini nakoki koaccompagne bino mpo na ete bokoka kosan sortir na bafamille na bino
na misalo bosalaka. Lisusu na ngina loba boye na ko encourager bino. Oyo bozali boponaki yango te. Nzambe moko ayebi pona nini. Biso dokola toza ba Kristu, il faut kaka tokumisa ye parce que ayebi pourquoi. Na Nzambe azar ezalaka te. Na ndenge bozali wana boza na ba talent, j'en suis sûr. Mais bolimbisi lisusu nasengi pona gouvernement otete bato bakambaka mboka ndenge nini bapesaka bino occasion te bo exprimer ba potentiel na bino. Mais tokobunda na promettre bino tokobunda po ete toluka ko valoriser bino. Tokosa bino te na yebi ke boza na maele pe boza na potentiel, il faut ko exploiter yango. Na ko encourager bino lisusu boye kola misala ba métier. Ngai na niveau fondation boyebi ndenge nini na lingaka éducation. O éducation de tongaka mboka. Bino pe il faut okota na cadre ya koyekola ba misala maboko. Misala mususu ka ezali eko pesa bino pe ba poste na kati ya ba institution pona nini te. Boza capable de travailler pour être bino pe pour participer na mboka oyo. Po mboka oyo ekoki otongo ma sans bino te. Po boza batu boza ba congolais boza na ba droit. Na ko umela pe mingi te po ete ndeko lezera si afundi bino ayebisinga nyonso na yoki ba mama botika ko déranger ka na tongo pardon bo pesa na longonya quand même wana bo pesa na lokumu en tant que maman bo déranger ka honorable te na lobi lisusu boye na yaki maboko pamba te na kanisi bino pona mokola lelo nyonso na pesi epa ya muslobeli na bino ndeko Eliezer kokokutaka nayebi te esika nini po ete akabola bino mokeo na yaki nango. Nasengi bino merci pour l'accueil, merci mingi. Et puis bolimbisi susu, en tout cas nayebi que rentrée scolaire pesa kalate pour na bana. Nyonso wana ezala ba uniforme ba cahier tokopesa na maboko ndeko Eliezer pour gérer yango. Merci Nzamba pambola bino, abakisela bino ebele, apesa bino mitema minene, bondima, comment je peux dire, bondima, ndenge bozali et que bozali partout, normal. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci beaucoup, maman. Je dois dire merci à tout le monde. Mais moi, j'ai accompli mon koya barev nanga. Ya kebaya komona, batu baya koyoka, ke batoyo. Posa na bango ezaka ya koloba ke biso pe toza batu. Babanga kabango, même ce soir, après manifestation, après réussite wana batu bandimite, ba manipuler batu, désordre boko na siège, ta la chemise na ndenge ezali. Babeninga na bilamba Eliezer muibi, Eliezer oibi mu. Eliezer muibi. Siko ndena tuni bangona lobi, lokola distinga lobaki, ba ebisi bino ki apesa kinga mbongo. Distingue première dame apesa kinga mbongo te. Apesa kinga mbongo te. Atinda ki biloko ya kokabolela bino. Oto bakisaki na obiso tozaki nango. Et quand on commence la distribution, je vis ma manipulation. Tina boutou bato batika liguna. La bila mais que ce n'est pas le cœur qui le fait. On pouvait reculer. On a encore reculé. Bako sekakaka. Tomesana na bango. Et la manipulation politique. Et je connais. Nabi même bato bazali kotinda bango bokende kuna bosala boye. Je vis bakani abaveugle bimi bani. Nabi nini? Oh. Makambo na salaka ngoti.
On était obligé de tobenga policier. Oh, nalobi oyo uti wapi. Tibo etoye kobima. Nabutu, heureusement que ça s'est bien passé. Encore une fois de plus, merci à toutes les personnes vivant avec handicap. Kala mingi te na kobenga bino pona ba fourniture scolaire boya kozwa. Ka place wana. Boya lisuna bakane, bobeti ba papi kitenge, bobeti ba Birla, bobeti ba François Tizou, ba Denis, ba Jeunesse Kalou. Bobeta bangoti. Nenge to mesana bakana ba personne vivant avec handicap. Ce n'est pas la manipulation et mike. Boyo chika kake. Kuna kake beti botindi bato. Après, lobi bolo ba ke Eliezer ayi yo mona ke lo nyamu ibiao. Bino ne bam tala. Eloko zo bo mamoka, je reviens encore. Na ebi eloko zo déranger bino za wana te. Tangu bino bozana mboka, vous avez les coopérants politiques. Na benyi bango banani. Les coopérants politiques. Ba ebi ko lukambongo. Akeya pesi commissionnaire près le président de la République, appartement à Gombe. Il y a 200 000, 300 000 dollars à payer. Wana bandi non, j'étais avec le chef dit, je lui ai parlé de toi, mais attendez. C'est quand même, attends, je te montre le message pour te garantir. Ce que j'ai écrit au chef. Coopérant wana, le col à convaincre le commissionnaire près le président de la République. Wana bandi ko tia yema kelele. Ti ba yeba nommé mutu sur base ya COP. Mutuana tangu bakonome ye. Ya kopesa muninga sourire te. Le pouvoir de l'amour ekozalate. Akoluka récupérer appartement moko wana ya kozwa ba appartement ta 10. Nde muyibi boneza na politiko. Na soki si wana to komona na lobi. Lelo to lobaki to kolobe belete. Adama. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.